papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, na bamoure zignon, soba mesana kolanda Irana Masiandoki TVO, maman bino la kabino kakaba histoire vraie, pour esa la bino ba vrai makasi, na banda kuna bino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela kamasolo ya Irana Masiandoki e betel pro max, ndenge na ebisa kabino, oh maman bino mutati, kamasolo na défaut, na YouTube, ezala kanga parce que biso to beta masola solo to betaka aubergine te mbote na bandeko nyonso bozolanda biso partout nzamba lola apambola bino pourquoi pas apambola sponsor na biso officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasa mebla vende ndaku na verchache mikolo bazobenga ye mwasa leki mibali na bandaku umela la patronne Betty tokendaka bongo na porte parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati bundese na sepelaka mingi kobenga ye tazi vita imana ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzombo depuis Irlande amesana kobenga ye isalaka biso bien makasi. Merci na mama Bibi chez moi Nzambi en direct de 001 Bibi chez moi Nzambi e uno balobi umela tokendaka bongo na Naomi Abel e yale de longue jambe balobi mwasi ya mwindo mulai na kati ya Luton ba bon séjour na kati ya Kinshasa ma copine Naomi balobi umela nde na yebisaka bino kaka bato basola bien nga pe na sola bien nana ya mona linga makasi po sola bien makasi balobi Beatrice Lokilo oya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres couple tokos na yebisaka bino Beatrice Lokilo aza femme complète ba bien na bagage ana beauté ana mbongo po soka pesi o bunda na ba zero Beatrice Lokilo na kati ya Londres ya Monsieur Fils Lokilo balobi boumela ba murena ba murezi nyonso topesi merci na ba mama nyonso ya Allemagne oyo balingaka mama Irene oyo babengaka nga esalaka biso bien makasi balobi mama Véronique Diwa mama Berthe Diwa balobi umela esiko zali tobosani te bandeko nyonso ya Berlin na mboka ya mama Miki Nguti balobi ba mama Berlin bo umela na lela bino makasi ba mama ya Bundes talara bino bosola bien
tokendaka bongo bandeko nyonso bolandaka biso partout nga nayelaka bino masolo solo parce que numéro na ngai yango wana eza affiché moto opa azoloba ye wana bozomona foto soki naa na tante namonana te bocomprendre mama Irene mwa bize me masolo nde eza bamoure na bamoureze na kati ya bundeso bomonaka makambo eza makambo ezali ebele na kati ya Allemagne oyo eza mboka ya mama Cornelia Lutadila balobi Cornelia Lutadila Grace Light Cosmétique ndeka bomona logo wana bakoma Grace Light bomoni numéro wana eza na se ndeko nanga nazoyembela bino oyo ateli te akolia bonane te oyo ateli te akolia bonane babifo botela babi yo mutelingo bongisa loposo Grace Light Cosmétique numéro ne yangwana na se ya logo benga okozwa mama Cornelia Lutadila azana bagami tout o nazwa mwa mwindu nena bongisa teinture nanga balobi yaka solution o nena zala mwa caramel balobi kunezali o te métis bandeko nanga nayebi ke bo meka partout esimba te balobi chance no ya suka prise à suka balobi mokonza loposo eza mama Cornelia Lutadila benga na prix ya bien kosomba gamme na okozala à l'aise azape na boutique na Rehoboth kolata kitoko tango kobenge tu na mama Cornelia ozana biloko nini ba fantaisie eza kuna ya kitoko ba perruque pe ekoti ya suki ya milai to kanisa ba mama ba perruque ya Mac ba perruque ya kitoko eza pa ya mama Cornelia numéro ya mama Cornelia yango bozo mo ndenge bomoni photo na ngabotala botali tala bien omoni logo wana batia care omoni ndenge eza na se nango yangwana numéro ya mama Cornelia benga okosepela. Voilà, merci pour la patience et la fidélité lisolo na meme bino bandeko nanga eza lisolo ya pasi ndeko ya mobali abengi ngabi mama Irene beta lisolo oyo parce que opesa bandeko no ya basi conseil basi ya poto toyokaka na biso te basi ya poto toyokaka te ndeko mobali aza dessus parce que bauti ko perdre mwana na bango ya bébé ba perdre mwana ndenge nini mama Irene mwasi nanga musala zwa ya kobina kaka na TikTok ba mama bolanda lisolo très bien eza mukusi papa lobi mama Irene mwasi nanga abina kaka na TikTok ata biso nde tokotongo pe mwasi kabo moko zumwa nzembo tie photo seulement bipale ye bongo te yabinaka azana zemi ya munene atomboli sengle azobina mama Irene akobina batu batalaka mwasi nanga na TikTok ebele na ebise madame pourquoi zobina na zemi oyo esana ngelo te esaka pona batu balandaka te batu batalo mwete bana ndobina kana zemba bonon pe ba mati ozomona te ke zosala nga mwa bien mon pe na loko sa te na koti na TikTok ezara bien papa so koto mwa pe inédit 2 heures o se distrait penza c'est madame na zemi te mama Irene na lobanga na muta ba réseaux sociaux te mena osutuka vidéo sekotaki ba vi ba 12000 ba 20000 déjà c'est comme ba do tala na mindele bazo komela mwasi nanga azobina na zemi ya munene mama Irene zemi ya mwana ekomaki na 8 mois mwasi nanga azwaki ba complication bolanda so eza mukusi mwasi nanga tanga azwi ba complication ake kobota babimisie mwana na 8 mois mwana wana akufi na perdre mwana na Allemagne aza mwasi yo na boto aza 3e mwana tozobota poza daya na bana mibale na kuta na mwana moko na botisie mwana moko 2e mwana to ngeto bota nanga ye wana na perdre mama Irene ye moko azolinga kobetela nga masote nga na aka na pasi mwana nga ya 8 mois akufi to kundi garçon eleki mama Irene abombelanga makambo moko eza grave nzoka grande scène esa benga ye ayebisa ye ke tika kobina na TikTok na lali na butu ndeko na mwasi aza na Londres na lali na butu na ndoto ba pasoli libumu to ba pasoli babimisi yo mwana mais to bazo lakisanga mwana ngo esala sino esaka na video ya TikTok ba murena ba murezi bolanda ezalaka pasi omona youtubezi moko aza na zemi azosala ba video na ba zemi na ye azokende kobota azolakisa kushima oui eza malamu oza star eza délire mais yebaka mokili eza na makambo ebele ya mokili makambo mabe ezali muta koboya yango azate ya tokoti na monde ya réseaux sociaux tosengaka nzamba batelaka biso batu batalaka biso bango bayebi biso toyebi bango te mwasi abomba yaya na ye muta benga aloba bongo eleki 2 jours
pasteur ayane na Londres ayebisi yana lobi ke non mon esprit de mort nazomona mwasi mwake kobota mwasi anga kufi na mwana me bazoloba ke muta bande bazodisite na lelo babike mindele moko bazwi mwana wana bazwaki na nzela réseaux sociaux yana abengi abiko moni ndoto na betelaki yo na loti ndoto ke mwana moko abeba akufi na ndako na bino me bango bazolakisanga foto mwana yango ezobimisa signe ya TikTok bamurele bona na baza na Allemagne couple oyo histoire vraie très papa apesi ngo na pasi mwasi akamata abomba tokundi mwana mama Irene serne ayaki te alobaki soki azwi tanko ya na ye aye kotala biso mama Irene après tant tokundi mwana po ayaka te mokolo enterrement vi poto bampêchement abandi kobeta maswana na misu na nga bimana on a via biloko oyo komo ndo osala bavideo na zemi yaya mpona nini eloko nge futa ko mbongo o bafuta na baonga te bafuta ko te bate manga no ka baninga basaka na ba réseaux sociaux bafuta ko bambongo bafuta na baonga te na luka mutu amontize nga TikTok on pona ndako zambo me batala nga mingi ayipsi siko bandoto na bande ko ebiso zaki na vie de prière te bandoto nini mama ira ni grande sœur bon ebisa ote nga avant 2 jours aliwa mwana bino pozo ba malaise on ke ko bota na benga iti na ebise nga monza bazola kisanga ke bébé moko akufi ya munene ya pembe nesika photo bola kisanga bebango esa la signe ya TikTok mobala bi bon oyebisanga te poani ona bosana kinanga na yekisi kobenga mon pasteur mso bongo ma pasteur pa yebiso to na bosani nanga mama Irene mosi nanga za na distraction na réseaux sociaux makasi pesa basi ya poto conseil distraction eleki mama Irene aza trop réseaux sociaux mama Irene aza na temps ya kovanda tsoka aza avant fa filmer fatsa na TikTok azolamba te azobimer abinaka mutatemi na are ya bisi mwasi nanga aobina atie écouter na matoi asa vidéo abwaka mama Irene pesa nanu ba mama conseil bilo msupe to sala etala rapé âge yaya moi ça plus de 30 ans moi mukiti nazo yebisa bino basi mingi na poto bana distraction ba moi bana bana miki yaya mama aboti a moi mukite mama moi muki azalati distraction ezoleka biso makasi basi ya poto makambo important biso mona ngo important to ezanga tina to tsaka na place ya misala eza mawa mibali mingi pe na poto baolela bien que mibala poto bana ba mitema mabeto yebi mais parmi mitema bien mibala malamu pe bazali lokola mwana mbalo mera na beta mwasi nanga te na gangela ite azaka même papa moka félicité mazo swana mpeko yoka mbala ngalo baka malembe mama Irene ba mourene ba moureuse ba mama toyokaka conseil ezalaka gratuit mais bozo obligé kozwa te nga na oka pasie mwasi moko osa ba video azolakisa zemi na ye betapi ya zemi titititi yake kobota filme ndenge azobota po esala nini yango ozalaka na bambanda na réseaux sociaux olinga ko prouver bango ke yo nde muto botina mobali bi ezalaka nini ndeko nanga ata kutoza na bambanda na réseaux sociaux zala pe na mwa charisme esalaka pe bien charisme na mwasi ekolongwa te okoma ko sutuka na zemi wani ko filmer papa simba libumu ozo wela zemi na mobali zemi mutache ko mobali na yo ozo na ona yesuma kasi po nani amona ozana rando osala concurrence na bato yaya dikamba prouva esimba te yaya ba délire ezana ngoti lokwa to lindi réseaux sociaux obwaki mweloko na yo nde nsuba zakalati mwela mbana ya dendi na ye quand même zemi molimo mutu ozolakisa yaya tala ezana batu balimwisaka bana na libumu et puis ndeko nazo bazosala makambo baolakisa mindele batu mwini babi mindele pasteur pa lobaki pareil bamama tokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt na beti so parce que ndeko na biso mobali azana kata Allemagne alandaka mama ya meka kubeta soko isata ba mama bo contrôler ata ba délire lo na mwensu délire mutu moko boye mwana mwasi asa peso ki stare aosa mamba tata na mama na réseaux sociaux azolakisa batu bomoni mobali nanga bolingo nanga yeyo awasa mamba tata mama pena presque une batika na bolumbu na yoki mawa na yoki soni mobali ngo paza copain yango moni basi mingi na poto
bazo bebisa venir na bango moko pona bisalela bilakisela mwanza yango biloko ozolakisa bato ndeko mwasi nani yango asalaka yango te na ndako na ye to banda botamana na sala te biso nyonso tosala yango toyebi yango mpe goyo na réseaux sociaux za pe na respecte bato bazaka na baya mibali te na baya basi bazaka na bafamille te nge mona mituna mosoko sa buzo bananga bifamille bango baloba te po biso za msuko pete lingo tomboka betango ozokata ya kuna Canada bengi ya kuna Londres bengi omo sente bakoti vinanga bongo te ira nini nango osante bagangeli yo mais tout ce que ça n'importe quoi na réseaux sociaux bozalaka na bafamille te bino bozana ba grand frère te ba grande sœur te ba petite sœur te boyoka pesoni comment mwasi ya libala mbala bia bala ye na mbongo ozokende kobina na zemi na TikTok pe kolo zemi aboyi lelo papa aza choqué mwana bango a 8 mois kufi et puis grande sœur abetelaki mwasi avant kutu mwana kufa mwasi abomba loba te mama irane pesa basi conseil teti ezoleka makasi basi apoto to ana teti toyoka te eza pe na basi bakoma teti po mibali bakomisa ba teti po mibali so bazake bizeli mabe commission na suko bi yefo na petaka kaka po bizeli mabe mibala bon pe baza mais eza pe na ben susu bana mon pe malamu mais moi si pe teti na ndenge na po na baka na biso basi na mibali to na biso ka mabe mais quand même tant muta simbisio loko no po loko azemi wana ba simbisio po filer ningana ki muta ozela makie pasuka po ya récupérer donc a simbisa ko eloko na ye donc yo falo to sakole loko bimisa na loko na ye selon mobali ndenga lobi e bongo yo sala oningisa libumu na ya yo moko mais makambo ebimi ebele mama irane pesa conseil ebisa ba mama tozo mona bazo yina muta msu mutabemi saki ya bien asali vidéo na TikTok ba yini umona mutatie video na TikTok ba yo finge yusko mtotie bebe na albumba zui yaya keba nzamba pambola bino na opesa ka conseil na bandeko nanga basi ba mama to komi na teti moko pas possible mibali mingi baana bango bien biso basi to leki teti oui nazo beta pena c'était mibala mabe na poto baze bele mitema mabe mibali leki buzoba bantumba bata ba problème to yebi mais biso pe basi to mi lobela rapé non c'est bino life ba mama bokota to mi lobela biso moko na ozo pe na temps non ça life non yambaka ba mama to meka ko so lokola ba mama parce que tozo kende mabe na poto ba mama to bosani kilo na biso ya kibo mama mukolo atinzemba fegola mama mukola zo bino ba mama akoza na bakoko mais ko bina eza sentiment aza na droit à bina mais dans si ndenge ke ko déborder makasi boy mama mukola zo bina ndeti kaka biloko akati monana eza kitoko te ba mama tokola mwasi ya mwana moki azalaka te mwasi esi aboti aza deja mukolo papa bengi biso na kati ya man zemi na ye ya 8 mois ebimi na nzela TikTok pe mwana mobimba akufi epesi pasi nzamba pambola bandeko balandaka mama Irane pona confiance pona fidélité pona patience ndenge bobengaka bopesaka masolo nzamba lola apambola bino masolo tobetaka tango tobetaka ngo tobosanaka te kopesa bambote na Neli motema ya Igo Bwanga na kati ya Allemagne mwasi ya pembe 3 fois maman balobi umela motema Igo Bwanga balobi Neli mwasi ya pembe na kati ya Frankfurt bana bundesi bozui unique na jar na ye tokendaka bongo bandeko nyonso bandaka biso partout pourtant on abetaka maso ba biser nanga fifi tomo la japonaise maman na Erastine alandaka nga na vie nanga Ademar Kausu balobi papa ade na kati ya bundesi tozo kende bongo bandeko nyonso bolandaka mama Irane Nzamba lola apambola bino akanisela papa na biso Dieudonné Baksa Bass toujours na kati ya bundesi balobi boumela nganaza na obeta masola solo aubergine elekate ebeteli Pro Max bibliothèque à YouTube botikalaka nanga mutama solo bango tu batama finga ba maratake ba mayamba ngande na obeta masola solo aubergine ezolekate tokutani mbala sima bongo te soki mwana mutazongi te lana lobi bisous bye. Batuninga décor aza wapi boye. Ah,
Décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace mpona yo, mpona nga, mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Tcheni Bino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.